Soki omona nanu mutu aza na fier na musala na ete botala papa Lubaki atekaka nguba ndenge kaka balobaka il y a pas de son métier yende atia yango en pratique atambolaka partout atia courage alongola soni pe musala o yango ezolesa mwasi pe libota na ye na micro na biso akomunikaki boye Mbote papa kombo na ngai Pak Ex alias Liemo. Pak musala ozo sala osana ngo pendant combien d'années? Bon, pendant nga musala na sala oyo nasala déjà 7 ans. Yango nazo simba yango ti lelo yo. Ba avantage ni na musala na oyo nde oteka nguba ngo. Bon, avantage ezali moi bloc amike radio TV écran moi sala ba kit na palais desini babongo bongo des avantages na oyo ezali na musala oyo les avantages na ngai na bomba mbongo na ngai na kati ya kesi ya carte ya des avantages makambo oyo eza malamu te makambo ezaka malamu te na ndenge osala musala oyo nasepe ndenge ozongiseli nga lisusu rapport yango mpona makambo oyo nazosala oyo nasepela nde nakoma courage te nazalaki moto akonyokama moto akosengasenga moto akendekende pa bandeko solake pa bandeko bapesi nga kolia nazongi ndako apres tout sikoyo namoni ndeni nakende pa bandeko ifa nabota courage nabanda kodebue jumona bandi sikoyo nabi masa eske yo mosala oyo osalaka eske efutaka abita mosala ndenge ezala boye efutaka soki ozali courage omoni mpe mwa bambongo koso oza courage te otekano te ozongi ndako ma ozonga ndako wana toujours epesa sikoyo polemi na makasi ya bapia bokutana na bambiskade nini neti baaccident nini na mosala oyo accident nakutana nango jour moko na sisi koteka na kwe na ndako na komi ntina kwea parcelle na biso mpo nakoma na ndako namona fi moko atusha ngai ntango atushe ngai na bibama basekaka pardon yo sikoyo kotushe na yo ya malonga te papa za na yo kotushe na malonga te yo sikoyo okamati otushe ngai baningi asenga pardon yo bani ogangela ngai ogangeli ngai wana mbala moko akei kozwa bamasta na ye bamasta na ye mibali baculinaire bayelinga mbangu nga kaseke baleka neti bataproche ezoka te mbangu ta bamoni nga babi moto yango ye ezokopasi nga mpe moke te na telemi nabi pere elo olingi oyelinga ebele boneti na komini po toyelinga ebele mpo obeti mwasi na biso ngabi avatu nabeta mwasi na bino elo oni mwasi na bino asali na kode oyo ya ngai kopera o babenga fulafa kopani bango bayebisi ngai bongo nga mpe nazongisi bango bongo bango balobi tokobeta nakobeta ngai ata boyebele bobetaka te ngabunda grâce à nzambe nabeta ngai ata na simibala ngai te papa nabi par rapport ya mosala osalaka oyo estce chaque jour tu obimaka oganyaka kaka do osepelaka to un mongo so mpo obimi nde babaka jeudi choc obimi ose retrouve mpe lelo te bon ese okutana nango ke obimi mpe ke marché esali malamu te bon na bisiko lobi wana eza d'accord nango eza sikoyo ata nazokoya pa naoluka bambongo na biso nde moyebi kina ndenge azalaka kina abukana te kina mutu moko faluka bambongo na ye mpo esalisa ye na baje mosusu oyo etali na nsima aoyebango na nsima mo ndenge je ndenge ekendaka ndenge wana mais eza bakino mosusu mpe baza mpiaka oyo basengasenga kina oyo aza mpiaka kasi atolobi te fo botama na courage
so oza na courage na lobi okotengama okokoma mutu mosusu ya oluka bango. Par rapport bato bazosala kuluna conseil okopesa bango? Bon, par rapport bato basa bakuluna ata moko kuluna bapesaka ye leso te, kuluna ye moko azala leso na ye nde moko soki opesi leso balukeli. Po bajeune oyo bazosala eloko te, bato bazosala eloko te selon yo po basala nini po base retrouve mpe na quelque chose bakodebrille mpe lokola yo? Oui, ceci po misala ya te na mboka bakosalaka ndenge nazali boye avec na base na mutu balobi ke oyo nzeta loka bana Congo oyo balite totekaka yango oyo buba akokela tala brasa na oteka wana ta portima na oteka yango po eza nzela mokuse esala kosoni te kokutana basheri mamboye? esala soni te, esala soni te. So okutana ye na ozwaka me ozwa 10 000 yango pe pale bilamba ana aleki nzela ye esala okisinga soni aliani aliani alata nini amela ti ndenge nini ozomona soni babomba yango na ndako na nzela balemba yango osali zamai bala ete balami ovandi wapi? bon na mwana Gilles, mwana Gilles quartier 12. Mais otambola apeti bakota 12 mpe okoma kota kuna bapale na boya kota kuna kena te po deja ekoma si na reine ndembele na boya okota bakoya ya bongo nakena sikoyo bakoya ya fpl po bamonanga te. Kasi yango sikoyo esa mpe soni na quartier no bamona mpe ke oteka nguma apesalanga soni bakokama yango balingi wanani oyo kopera baki zembe babengi eke d'ailleurs bamosenzi ya baleki nyonso tu ya wadefie soki tatangeli bapeti na nga oyo todefiya na bango bamosu lelo baza ya Fatima, bamosu lelo baza ya Angola, bamosu lelo baza na Brazzaville, bamosusu lelo baprepare po bakelesi banzela oyo ndenge moko nga mpe ndenge nazolinga nasalisa. Merci.